Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Sikamenwe bana kwangu tangu dilunginye bana mama. Sikamenwe bana mama tangu dilunginye bana mama. Sikamenwe bana mama. Abana basuku kumbenwe. Sikamenwe bana mama. Sikamenwe bakwafeshi. Sikamenwe kimwela kwaji. Sikamenwe asedebe tangu dilunginye bana mama. Sikamenwe bana mbweso tangu dilunginye bana mama. Sikamenwe bana mama. Yesu kama kwenda kati ya moyo, amwata nyambula kama yeye.
Silver Monguna te kombo nini eleki bakombo nyonso na lokumu mpona yo bendela banguna ekoma kokumbama mikolo bete tokangama toyepa na nzambe yenda za bolingo yenda za na nyonso yenda kopesa kimia na mitema na bino nzambe azwa lokumu nzambe apambola ye Eric Baz alleluya oya fils ekose yesu nzambe ale vite alleluya nani aza lokola yo yesu nani akokani na yo papa tomoni bilembo na yo nzambe kati na levite yango toza kotombola yo hérité usetadea betela nzambe na yo solo ya fredi nzambe apambola bino levite nyonso. Bonjour à tous ou bonsoir. Moi c'est le pasteur Moïse Millet, la réserve de l'Éternel. Je tenais à faire une petite vidéo aujourd'hui dans mon bureau parce que j'ai tenu à expliquer un peu tout ce qui tourne autour de la chanson Tangonaye de mon album Héros. Plusieurs se poseront sûrement la question de savoir pourquoi je fais cette vidéo maintenant là. Après tout ce temps, il y en a qui voulaient que je passe à la télé, que je me justifie, que j'explique. Je ne voulais pas donner l'impression de répondre à certaines accusations, mais aussi je ne voulais pas influencer ceux qui écoutent ou pas mes chansons. Je voulais qu'il y ait toujours cette liberté, qu'on découvre mon album, qu'on l'aime, qu'on l'écoute, non parce que j'ai dit que la chanson est venue de manière miraculeuse, mais plutôt parce qu'on a juste aimé. Et j'ai béni Dieu parce que plusieurs ont continué à aimer, à écouter, à danser cette chanson Tangonaye. Je me suis dit, enfin, je vais vous expliquer. Je vais vous dire comment cette chanson est venue. Pas pour que vous puissiez l'aimer, parce que je sais que vous l'aimez déjà. Alors je vais vous dire comment la chanson est venue pour que vous puissiez encore être affermis dans la foi et que vous puissiez comprendre que vous êtes bénis et vous serez encore plus bénis. C'était un jour, j'ai pas la date malheureusement pour moi. J'étais à la maison, il y avait de mes nigiers qui étaient passés à la maison faire un travail. Pendant qu'ils étaient en train de travailler, ils ont fini très tard, la nuit, il était presque 23 h. Alors j'ai leur demandé de dormir, de passer une nuit chez moi. Et ensuite continuer le boulot et repartir le matin. Et cette nuit-là, j'étais dans ma chambre, eux ils étaient dans les chambres à côté.
le même couloir que nous partagions. J'entendais un groupe de gens chanter. Tanwa kitaka, akitaka papa eh. J'entendais juste ça. Tout ce que j'entendais, moi, c'était Tanwa kitaka, akitaka papa eh. J'entendais une mélodie, mais pas les paroles. Tout ce que j'entendais, c'était Tanwa kitaka. J'ai même négligé ça. Je suis monté dans mon lit, je l'ai dormi et je voyais comme ça un homme qui était vraiment musclé, plus grand que moi. Un homme qui est entré avec beaucoup de méchanceté, il y avait vraiment la colère. Qui est entré dans la chambre, je voyais ça comme ça. Et l'homme disait, pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Pourquoi vous donnez toutes les belles choses à lui? Pourquoi il y en a d'autres? Pourquoi vous donnez qu'à lui? Et à l'instant même, la chanson a disparu complètement de ma tête. J'ai perdu la chanson. Je me suis levé. J'ai commencé à prier. C'était un vrai combat spirituel. J'ai commencé à prier, à intercéder. Et après, la chanson est revenue. La même mélodie. Tanwa kitaka, akitaka papa eh. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit cette fois-ci, pour ne pas oublier, j'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré la chanson. J'ai dormi ce jour-là. Et pendant 2 semaines, je priais à l'Éternel, je lui demandais une seule chose. Je disais, Seigneur, donne-moi la suite de la chanson. Tanwa kitaka, akitaka papa eh. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai besoin de paroles. Et je disais même à Dieu, qui suis-je pour ajouter dans ce que toi tu as commencé? Parce que tu as commencé cette chanson, finis là. Pendant 2 semaines, bien aimé, je n'avais pas de réponse. Et un jour, pendant que je priais, je disais à Dieu, je pleurais même, Seigneur, donne-moi la partie restante. Le Seigneur m'a dit, Moïse, quand tu pries dans ton église, quand je descends dans ton église, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Justement, j'ai laissé cette partie-là pour que toi tu complètes, que tu y mettes ce que tu vois quand je descends. Oh my God! Et c'est là que moi, j'ai ajouté Akitakana Kemboe, Abongolaka Nyonso, Apesaka Makasiye, Asekwisaka Nyonso. J'ai rajouté mon expérience personnelle avec Dieu quand je le vois descendre dans mon église. C'est comme ça que j'ai eu la première partie. La première partie était bouclée. Je me disais, bon, c'est une chanson, ça va s'arrêter là. Je vais essayer d'organiser, de faire quelques couplets. Après un moment, un jour encore, je dormais la nuit. Je me suis levé vers 3 h du matin pour prier. Et pendant que j'ai prié, j'ai vu un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur qui est venu. Et j'ai vu juste à côté de mon lit un gong. Vous voyez le gong comme le gong qu'il y a dans mon clip. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais dit à mon réalisateur, on va essayer de créer une sorte de gong. Ces gongs-là, c'est juste, on avait trouvé un ajusteur. On a utilisé un ajusteur qui nous a créé ces gongs-là et on a même mis un peu de peinture, histoire de colorer pour que ça fasse quand même beau dans le clip. Mais en réalité, c'était juste un ajusteur qui a travaillé ces cercles-là qu'on a utilisé comme gong. Pourquoi j'avais tenu à ce qu'il y ait ce gong-là dans mon clip? Parce que c'est le même gong que j'avais vu ce jour-là pendant que je priais à 3 h du matin. J'avais vu un gong vraiment à l'ancienne, comme les gongs chinois. J'ai vu un ange du Seigneur qui a tapé, boum, et qui m'a regardé, qui m'a dit, c'est ton temps. Comme ça. J'ai commencé à chanter. Alongola kasoni, zambalole,
asalaka nangonga natamona ye. C'est ainsi, vous entendez dans cette chanson, j'ai dit Bangé Babetangonga. Bangé Babetangonga, c'est parce que j'avais vu un ange du Seigneur qui était vraiment là, un ange, je le voyais comme ça, avec un gong qui a donné un coup, et il m'a dit, c'est ton temps. Et après, pendant que je chantais, le même ange est revenu pour me dire, Moïse, il y a une chose que tu dois faire à tout moment. Tu dois à tout moment rappeler à mon peuple l'œuvre de la croix. C'est là que j'ai fait un grand travail. Et c'est ainsi, vous entendez dans la chanson, j'ai dit ça c'est une bonne nouvelle pour toi, Yoka. Et une confidence. Depuis que mon album est sorti, c'est la chanson où il y a plus de témoignages. Et là, je vous propose un témoignage. Vous savez quoi? Je suis jamais allé à Mbandaka, mais quelqu'un nous a appelé, quelqu'un a appelé mon guitariste, qui pour lui dire, il y a un témoignage à Mbandaka, quelque chose s'est passé. Je leur ai demandé d'envoyer une vidéo. Un garçon qui était fou. Et il y avait un réparateur des baffles à côté qui réparait les baffles à tout moment. Et le fou venait d'habitude, il se mettait là au coin de la rue en train de ramasser des sachets, tout ce qui est sale, comme le fou ils font. Et chaque fois que le monsieur de baffle, les techniciens, mettaient cette chanson, les fous s'arrêtaient, ils restaient calmes et écoutaient. Petit à petit, le fou a commencé à chanter la chanson. Et aujourd'hui, pendant que je vous parle, le fou est guéri. Juste en écoutant cette chanson. Et lui-même, le fou, il est en train de parler. Et même les habitants du quartier, ceux qu'il connaissait pendant qu'il était fou. Et ça s'est passé à Mbandaka. Si c'était à Kingo, j'allais dire, oh, bon, c'est son John, je connais et tout. Mais là, c'est à Mbandaka. C'est loin. Un endroit où j'ai jamais mis mes pieds. L'Éternel est capable de faire ça. Écoutez encore cette chanson. Et je comprends d'ailleurs pourquoi il y a eu vraiment cet acharnement autour de cette chanson. C'est parce que le diable sait, le diable savait et il sait que cette chanson est une grande bénédiction. Le combat de cette chanson a commencé le jour où je l'ai reçue. Et aujourd'hui, ça continue. Le diable vous empêchera de l'écouter parce qu'il sait qu'en écoutant cette chanson, il y en a qui sont en train de sortir de leur tombe, il y en a qui reçoivent des miracles, il y en a qui sont bénis. Pasteur Moïse. Azomi. D'abord que tango mokili eboyaka te tango lola etatolaka ye tango mokili efingaka Kombo kombo na nga frère Gloire naza technicien na place ya souvent nga vraiment nalinga mingi musique ya Moïse Mbie ata nde toyembaka na l'église nayemba mingi ka musique Mbie likundo babengaka nde Pasteur Mbie ntango album oyo ebimaki vraiment à partir moi biloba nande balobelaki ono de gege banini nazwaki na bite biso tokana nzembo tofandi mpe toyoki nzembo ata décortiquer tomoi mpe mabe moko eza wana te ntango tobeta yango tozobeta yango comme promotion moko boye mpo nzembo mo tolingaki tobeta yango mpo atoyekola totravaille toyebela yango soki eza nini tobanda obeta yango vraiment souvent mingi chaque jour presque journée mobimba
bato mpe basepelaka mwa bato bayokango bazobina na nzela meme taximen azoleka azobouge un moment petit mpe na ndenge azalaki na soki ayoyika nzembo wana ndenge biso mpe toyemba yango ensemble na bato ebele na miziki nde ezobeta wana azali na etane ya liboma akoya asangana biso ayoki mpe nzembo wana akokende mpe abini akei na yango na monoko na ye soki beti bandi wana bandi kotelebana liboso ya bini na bango ya digital wana akotelemana kobanda kobina ti moto asaki ba mikro ye moko azwi atie na monoko bandi koyemba kobina ti kobika ne mpe mbala moko wana so totika nzembo agege aye c'est une chanson autant de comme elle la ouverture na fermeture na Nzambe a sali quelque chose dans Nzembo. Nous voyons que c'est cette chanson là qui a fait le miracle. Le Nzambe a Kangoli Olivier hier qui était un homme insupportable, un homme compliqué, en fou, je peux dire ça, excusez-moi le terme, mais on a eu tambola fait des bases comme ça là, tozo solo là, en même temps, tozo mettre la musique après ça à la 15. Pendant le retour, on a un tempo ya frère Moïse Mbie, bazo répéter, bazo mettre en la tête dans son septembre en même temps, Nzambe ko sape ngolu mukolo wana ngapela bantu imba nzembo na ko imba nzembo nyonso tu wana na imba ke nzembo wana bazwaki sentiment te na ko zwa mingi ba parole ezalaki na kati alongola kaso Nzambe alole osala kala na tango alongola kaso Nzambe alole osala kala na tango na azapenda liboma ke azosukula na mai ozala na l'église ya Pasteur Jacques azolia biloko ya salite donc soki otali ye liboma mpenza ya liboma Yépe ayebi que nenga mona mwana malo na bandaka il ne peut jamais revenir comme ça sans kaka pio ba tchema beaucoup ba sala ba délivrance il y a des pasteurs qui ont dit que ba kota na ba église ba sala ba délivrance n'a pas été azonga normal le oyo nzembo oyo kaka tango nzamba kitaka tango na ye tango Olivier Koki tango Olivier Besalami na nzembo oyo nzamba sala Olivier Ngolo bana pasteur Moïse ka merci ke balobi kondima na yo nde kobikisa yo ndenge abika Nzambe azoka lokumu mpe akozonga lisusu te kokende abiki akende beti alongola kasoni ya bomoi na yo soni ya libota na yo asalaka na ngonga bon nzembo wana nalobi kaka na kati ya nzembo wana nde nazoki obiko nango kozonga nazozonga namoni azobina mpenza dans escala ezali banzembo mokili te ezalaki nzembo ya Nzambe biso nyonso toute firse qui regarde na biso epai na ye tobia Nzambe tala na moto ya liboma ayebi Nzambe liboma na ye elingaka kaka stafi wana moto ya liboma ayembi batindeke nyonso basi essence na ngambo basombi essence nzembo aka yango tango mokili eboyaka tala babafle boye etelemi ka yango bato bakomponaka te yango moto yabino batema mio nodekeli biso te banzembo ati asolekalekaleka yo moko tufandakisa gene ozaka témoin Quand témoignage on est à solo. moi eza ya solo mi tozalani ensemble omonaka des passages mais à travers bachan oyo nde eyoka attirer ami nde ami placere azongi vraiment ka banzembo kolanda fika mesi ye moko azoya mpe ayembi osanti ke quelque chose mpe ekontribue na kati esprit na Message de Zanini par rapport à Miracle et Salemi à travers Nzembo. vraiment komana nakokomisa Nzambe makasi po étape ete azalaki ale tokomi na place moko lala place moko lia place moko Nzambe en plus Nzambe apesa frère Moïse Mbie aspiration comment bando composer bapla bien bakesa ta moni baokritike Nzambe yo moyen koleko mpena etiraki makasi akangama na biso toabeta nzembo ya Moïse Mbie mingi nzembo Moïse Mbie na vraiment esalaki mpena mwa succès vraiment tobetaki mingi
sepetala mpe peti yake osepela nzembo wana azofanda okaka nzembo wana e moko mpe azozwa mpe micro azosala mpe nzembo wana azoyemba mpe alinga koyemba mingi nzembo kaka nzembo esala miracle moto abika na kati ya nzembo soki ete nzembo eza nango bien maloba oyo elobami na kati yana eza mpe maloba moko kitoko vraiment oka pene eza conseiller moto te oyo makambo oyo eza mpona ngai boye vi na ngai okenda mpe liboso ezala mpona mpona Pasteur Moïse Mbié ye moko en personne azwa petit message oyo etambola mokili mobimba bayoka yango mpe eza eloko alokuta te eloko ya solo ya vrai petit oyo azongi normal soki osepela petit azwi petit acadre petit bamessage oyo etambola eloko na osepela te esalima yango wana toza awa na Équateur précisément toza na Mbandaka. Bon, namonaki misisa Moïse Mbié nalingaki nalobaki na foi nde nabikaki nzambe asali peti na biso Olivier Grâce ke à travers nzela ya frère na biso Moïse Mbié ayembi nzembo wana topesi Olivier yango ayoki yango ayembi yango abini yango mpe tomoni ke nzambe asali kati na ye ke akangolami en tout cas frère Moïse Mbié akontinue so banzembo ya bongo eza bolamu ya nzambe bima na kati ya mkunda nakanisi ekuluso. Ça c'est une bonne nouvelle pour toi Yokango. C'est pour toi. Lazalo Azako c'est quoi? Lélo, aujourd'hui même, maintenant même. Lève ma pluie, on y va. Mwana kesa biso totangani na pédagogie na 5e année na Wangata. Tomini sengo mingi mpona monaki abeki liboma nakomisi nzambe nde namoni akomi kolia bien akomi osola bien ya maladi na yo azalaka na ngoma. Lève les mains, atalaka motema lobango. Rio atalaka motema. Tango mokili ezofinga. Lui regarde dans ton cœur et il voit tout. Loba afongolaka lola afongolaka lola azalaka na ngoma. Loba lisusu makasi yo moto ana bitumba apesaka hello na Que l'Éternel bénisse. C'est le pasteur Moïse Mbié, la réserve de l'Éternel. L'album Héros, ça continue. Bientôt, nous l'enchaînerons en concert. Merci. Aimé